keleka fumu kwiza kwatusadisa muzimpasi zetu wange tulumbanga Tata mukeli alingi mingi yangwa bengi yo salelae solo ndekutikale masumu solo ndekubosana mukeli tata mbangu alingiyo mingi yangwa bengiyo usalelaye solo ndeko usana mukili solo ndeko tikande masumu tata mukili alingiyo mingi yangwa bengiyo yosalelaye solo ndeko busana mukili solo ndeko tikande masumu kembo kembo moto tia ezalaki epai na biso ye mema biso na mbanzako ngunza lwakulwa ngunza mema biso na mbanza Kongo kuna tokokutana na yakipavita mema biso na mbanza Kongo ngunza la nkulwa ngunza mema biso na mbanza Kongo kuna tokokutana na yakipavita mema biso na mbanza Kongo mema biso na mbanza kamba kuna tokokutana na fumu kimbangu mema biso na mbanza kamba ngunza lwangulwa ngunza mema biso na mbanza kamba kuna tokokutana na fumu kimbangu mema biso na mbanza kamba ngunza la nkulwa ngunza mema biso na mbanza kamba kuna tokokutana na fumu kimbangu mema biso na mbanza kamba mema biso na kiwatomba kuna tokokutana na nesongia nzila mema biso na Kongo ngunza lwakulwa ngunza mema biso na kiwatomba kuna tokokutana na nesongia nzila mema biso na kiwatomba ngunza lwakulwa ngunza mema biso na kiwatomba kuna tokokutana na nesongia nzila mema biso na kiwatomba ngunza lwakulwa ngunza mema biso na kiwatomba kuna tokokutana na nesongia nzila mema biso na kiwatomba mema biso na Mungu Kongo kuna tokokutana na nesongia nzila mema biso na Mungu Kongo ngunza lwakulwa ngunza mema biso na Mungu Kongo kuna tokokutana na nesongia nzila mema biso na Mungu Kongo ngunza la nkulwa ngunza mema biso na Mungu Kongo
kuna tokokutana na meso ya nzila. Mema biso na Mungu Kongo. Mema biso na mbanza fwa, kuna tokokutana na mbuda machuwa. Mema biso na mbanza fwa, ngunza lwakulwa ngunza. Mema biso na mbanza fwa, kuna tokokutana na mbuda machuwa. Mema biso na mbanza fwa, ngunza lwakulwa ngunza. Mema biso na mbanza fwa, kuna tokokutana na mbuta machuwa. Mema biso na mbanza fwa, mema biso na mbanza fwa, kuna tokokutana na mbuta machuwa. Mema biso na mbanza fwa. Kembo, Kembo, moto, moto tia, eza kepa na biso e. Kimbangu, nakati ya nsiku na semono anza, wapi oye kitaki na nzela ya kumukusukia mzala mpanda nango, Langola, ekutana baenda mokili mobi, mobimba, Kembo, etolenge litotika motei. Na fumu kimbangu, baza na bwanya mayele koleka mokili mobi, mobimba, wapi oye bakoko na biso nde ya batanisaki mokili. Baki na boyeli ya koleka bakoko na loposo mosusu. Fumu kimbangu kukikisa boyebi na bana na bango, poto pesa lengengo na mokili mobimba. Teto milenge libanso tusamba. Mboka tulengo, Mumamova batoto kwa beno tulombanga, vantoto nzatu zeno zizizile, kadi vyongolo bisakidi, luzibula nzaili sabana beno, lutwala mavimpi mubabo, lukatula kangu mnyamyo, lufina mamu beto kwa kongolo zazo, lufina mamu beto kwa kwa lusajisu, lufina mamu beto kwa kwa isande, malubenu. Keleka walongo fumu kimbangu, keleka walongo fumu kimbangu, keleka walongo fumu kimbangu, mteki, bika Lendo ingolo zeno zikitwadisa mugende kwa mugende isande, malunge zi, tata bafungu tulendo Kembo kwa pemba kalunga kuvua mkanzeki Kongo. keleka walongo fumu kimbangu ya yakimpatita, Fweni ya Kembo ya kitwadi ya balongo babo. keleka walongo fumu kimbangu ya yakimpa, Fweni ya Kembo ya kitwadi ya balongo babo. keleka walongo fumu kimbangu ya ngitukula masivi ya lulendo wa lungu tiatu wa lulendo ya yakimpatita, Fweni ya Kembo ya kitwadi ya balongo babo. isande, Malunge. ba longe, Kembo, ba longe, Kembo, angilo, moto, vuvamu, moto ya tia. walongo fumu kimbangu, Eza kepa na biso. kese muzulu, Kese bantoto. kese vantoto, Kese muzulu. telele, Bambi kinona. telele, Bambi kinona. kana mabanga, Toko pasola nzela. simola mpuku, Na maboko. biso bantelele, Totelemisa kisama tokosenga lisalisi na moto biso te. bantelele, Totelemisa kisama tokosenga lisalisi na moto biso te. bantelele, Totelemisa kisama tokosenga lisalisi na moto te. Ititi. Chu. mabwa, Mabwa. biso bana pemba kalunga, Tokopelisa moto, tokotala bango, bakokimela wapi. biso bana fumu kimbangu, Tokopelisa moto, tokotala bango,
bakokimela wapi? Bobiso bana nesongi ya nzila. Tokopelisa moto, tokotala bango, bakokimela wapi? Fumu Kimbangu mobikisa baindo, Fumu Kimbangu molobe lya baindo. Balongo Kembo, balongo Kembo, alelo moto, famu moto tia, balongo Fumu Kimbangu ezalaki pana biso ye, yaki bavita ezalaki pana biso ye, kamachua ezalaki pana biso ye, balongo banso ezalaki pana biso ye. pana biso bongo tokobetela bango maboko. Bika twasonga zola twasala kisalu mkati kya mpova isiku bya tata bakungu tulendo. Muna kitu kabanzala mpande kiteleki na mbuba mona. Bika twasonga zola twasala kisalu mkati kya mpova isiku bya tata bakungu tulendo. Kembo. Muna kitu kabanzala mpande kiteleki na mbuba mona. Bika twasonga zola twasala kisalu mkati kya mpova isiku bya tata bakungu tulendo. Kembo. Kembo. Moto. Fam. Moto tia. Ezalaki pana biso ye. Matondo mingi tozongisaki matondo ya biso ba PV bayaka biso. Pe biso ba lisusu koye kolakisa bokasi pe nguya determination litumba. Biso bavutuka bantoma. Otombeli bino nyonso. Oye ibolamu na kombo ya balongo Fumu Kimbangu. Balongo Kembo. Balongo Kembo. Alelo. Moto. Fufamu. Moto tia. Ya balongo Fumu Kimbangu. Ezalaki pana biso ye. Tamutala kamera sokeza bona. Lelo ezali moko ya mikolo kati ya mikolo maso tata mokeli akelaki. Eza kokesana lolenge na yango ya kozala. Balongo Kembo. Mezalaka mikolo kati ya mikolo nyonso tata mokeli apesa bana na bato. Wapi na manaka ya bapaya bongo toali kokoba etumba oyo. Na manaka na bango tabo kopusana pembeni ya bafeti ya mbotama mobikisi na bango. Balongo Kembo. Tosimba malamu. Toza bongo na sanza lelo ya zomi na moko. Wapi na mobu ya koto mibale na tuku mibale na mitano. Lelo bongo tozali tuku misato. Balongo Kembo. Dans le 30 novembre 2025. Bongo. Wana manaka bapa. Donc tozo koba na mois ya décembre to 12 mois. Wapi o les 25 to les 24 na bango za bongo fête ya mobikisi na bango. Kasi biso baino. Est-ce que toza na droit pia kosepela fête wana? Kato. Donc toi biso na droit te ya kosepela fête ya mobikisi ya bayuda. Po ayelaki mokili mobimba te. Balongo Kembo. Ayelaki mokili mobimba te. Émission ezaki bien définie na livre oye mopaya na ya bien défini. Ayaki pona humanité mobimba te. Ya mbokutu so tozwi verset topesaka mingi Matthieu 15, 24, 26. Bongo. À se faire définir mission na ye. Ayaki kaka pona brebis ebunga, mpate ebunga ya maison ya Israël. Yewana Jacob, les 12 tribus, 10 tribus etikalaki 10 des tribus etikali 10 tribus et bongo kotondisa Europe. Pe bangwana be européen so besu kotonga bongo Amérique. Bongo. Donc baza kaka ba occupé ya mabele ya bato mosusu. Ba occupé kaka mabele illégalement. Donc ba ya makasi ba yanke ba gangi. Lè ba ye mabele ba kuti bino ba exterminer bino ba zui mabele wana ba fandi.
faiseur de loi. Balongoke. Donc, toi, on a droit que le 25, tout c'est fait. Même dans Matthieu 10 à 5, au monde a été habillé, tout beau qui n'est pas à païen. La bateau, bah, la culture n'a bien noté, bah, les alliés n'a bien noté. Donc, tu vas à païen. La base ici à 12 tribunités. Baza na coutume na binoté, n'est pas ça ba païen. Donc biso ba dit tout ça bon papa, ba païen, toi ba païen. Pour toi na culture moko na bango te, bokoko moko na bango te. Ba donc kembo. Donc ko se pe la fête tu vois les amis ozondima kozala esclave, libéra na libéra. Oyo kene ko se pe la fête ya mobikisa bayuda pona nini? Bongo le 9 mars, on a aussi fait. Donc le 9 mars, les abonnés mbote na mobix na biso bayindo. Balongo fumuki kimbangu. Yene mobix na biso bayindo. Oyo mukolo wana ndo tosepelaka, tosomelaka bana bilamba. Tosalaka mukolo ngo ekesana na mikolo mususu. Le 9 mars. Mbote na mobix bayindo. Nebongo tata mama to simba boye mokile pa yeuti pa etozoke de poto prêter attention malamu poto tomber na erreur te bulenge na me bandeko na biso bakisalize bazanu musika ya makambo oyo lelo na mboka États-Unis balongolaki déjà ministère ya défense batiaki déjà ministère ya guerre donc ya bitumba donc baza prêt vente à guerre donc ya bitumba baza ko préparer déjà ki bakominda mais en Europe lelo ba déjà conscience wana ba longolaka service militaire zaka sur mwana tangi aslisi pour kende collège to université il faut qu'il y ait des services militaires parce que bane ko kopeka bane ko bunda kaka ba guerre de santa ba bunda kaka mais lelo France ayeko instaurer à modi manière d'une autre service militaire mais ba tiamo siko volontaire donc âge à 18 à 19 ans il faut ba kende service militaire balonke pendant 10 mois balike la kobeta masasi et baoluka nombre ya armée na bango ikola po balobi ete avant 2030 bana certitude bana ba généraux babi Russie a koki kotake autant donc kotake Europe et un général lobi ete il faut ba maman Europe ba famille à la près ya ko perdre bana na bango Peba eke bakoko na biso babundaki bitumba otelaki bango te. Première guerre na deuxième guerre mondiale. Bongo. Risque pe ezali biso pe bana na biso to bunda troisième guerre otelaki nango biso te. Ndete okendeka na buzoba oyo ya christianisme, na buzoba oyo ya islam, na buzoba oyo ya bouddhisme. Oyo bongo ezali réalité na biso te eza bonzamba bapaya. Et bonzamba bapaya comme ça peuple autochtone aveugle, sourd, affaibli. Mais bon amona atala yo kezali te. Pe bonzamba mopaya soki eye nde po na dominance. Eye po ematela bino. Yango chaque peuple asala kareko na bonzamba bokoko na bango. Endi awa kalate endi azaka ni mboka moko kutu kaka endi kaka. Lelo endi azongeli hinduisme na ye et akomi pays émergent. Bongo to bongo te. Hinduisme, culte des ancêtres, religion bokoko na bango. Bisi ya batata, bakisi oyo toza komela na Afrique. Ebutaka mingi kuna bakonsa babilamba bakomi. Moto oya koya koloba ete bokoko eza bondoki seke ye monde ndoki bokoko eza bongo bonzambe balongoke kembo soki eza bongo tobetela bakoko maboko makasi.
tosala pena makasi tolengela po obuka mbuma lobi il faut olonango lelo toboya bana na biso babunda guerre po bayebeli mpe na makolo te ondenge tozokende effectif militaire bakoperdre bato ebele baconflit ezali bapoche de conflit ezali déjà Chine na mabongisi ya kozwa Taïwan Japon déjà lobi alobi akointervenir militairement soki Chine alinga zwa Taïwan et Chine asiliki parce que 35% tourisme eza budget ya Japon a interdit bachine bakende susu Japon te akati relation na Japon na miti au Japon pour connaître okita ya budget na ye balongoke et États-Unis aza peu près ya intervenir militairement mais komona arsenal komona bibundeli o Chine aza nango eza difficile mboka moko à faire face na Chine balongoke toi na risque wana biso ba diaspora biso na étranger surtout mingi baye oyo bazo changer ba nationalité bakobunda pe bakobundisa bana na bango bitumba oyo bayebi kutuna makolo te po lelo to échappé nango il faut tobongisa faute na biso lelo tobongisa faute na biso tolali tolamuki nawaki information moko ndeko moko na Congo alobi hymne national ya Congo ndenge bayembaka yango zaka pena bien te mais il faut modification ekota il faut batia bakombo ya bato na hymne national balongoke ya mboka Congo ya na makambo député alobi il faut batia na hymne national kombo ya Papa Tshisekedi matondo abundaki nenga abundaki kino tate zanga ipa ya zali pe batia kombo ya président actuel Tshilombo balongoke mboka konza na makaba hymne national esalini nini po ba introduire bakombo bato na kati est-ce que likanisi wana eza malamu to eza mabe ya mabe pona nini balongoke komana yebi ba hymne national mingi ya monde ezala no kana bakomba bakite ezala kana zala maloba na maloba soki batie siko kombo ya bato soki pouvoir eza éternel mate bongo régime echangeaka bongo te siko bakochangeaka kaka to ezaka po jalolisme eleki makasi balongoke likanisi wana eza tata mokeli to eza ya zabolo balongoke tosimba ete motu ya likambo ezali reconnaissance koyeba bolamu oyo basaleli yo la reconnaissance totaki koyemba banzembo awa oyo suka ya mibale balongoke kinya na kati ya kilongo tozomema bino epai ya Kimpa Vita epai ya Walongo Fumukimba epai ya Sonia Nzila na Nsiko bapi Elombe Mbuta Machua bango fo tozala na reconnaissance na etumba babunda tozoka makelele ya nzembi mela wapi balongoke balongoke alelo moto vuvamu moto tia ya Walongo Fumukimbangu ezalaki epai na biso la reconnaissance ezali eloko ya malamu pamba te eza kofungola susu ekuke bolamu ekoka mais ingratitude to manque ya reconnaissance eza bongo kokanga ekuke to kokanga porte po susu bolamu
ekoba te balongoke Kembo. nde na bongo nde na bongo biso bavutuka tozala bato ya yambo tozala na reconnaissance likanisi ndeko wana zwaki eza likanisi ya zabolo pena te mais eza kointerpele biso ete hymne national soki bakotia kombo ya moto fo batia kombo ya moto moko to mibale eza malonga mais ekozala bakombo ya banani hymne national ya Congo soki bakotia kombo bakomodifie ngeta baintroduire kombo ya moto oyo asengaki kinkwanza yambo ya banso nde ye wana walongo fumuki fika obakisa ya mibale oyo wapi alakaki moto akopesa biso kipwanza na mbanza konza bongo ya kibavi baintroduire bango na national ya Congo balongo te to likanisi eza malamu mais applicabilité to esaleli na yango nde mbeba balongo te yango nde mbeba. Donc la reconnaissance eza eloko ya malamu mais manque ya reconnaissance et toza kopermettre mabe ewumela na mokili mais reconnaissance zali kokolisa bolamu kati na biso eyambo ifo reconnaissance ezala makasi na baya biso bakina na Afrique spirituelle po Christophe Colomb ba-explorateur na Diego Cao ba-explorateur bango mibale bake kodécouvrir bamikili ya sika mpo na bango. Diego Cao aye kodécouvrir Afrique na 1482 balongo ke Christophe Colomb aye kodécouvrir Amérique mpo na bango ba-européen. Donc découverte pour la humanité, pour l'Afrique peut-être, pour la coco n'a pas déjà baïba qui Amérique ça peut exister. Balonke, on est batambla qui mokili mobimba yamba baras nyonso batambola. C'est nos ancêtres africains. Les batambola qui parlent, qui ba identifier qui mokili terre oyo inti batambola qui mokili mobimba. Balonke. Et Christophe Colomb a découvert l'Amérique, n'a pas même année kaka. En 1400, après 10 ans, le 12 décembre, Balonke a découvert. Mais dans l'année, le peuple a exterminé, a effacé les Européens, une grande partie. Il y a des militaires de Grande-Bretagne qui ont siégé pour faire ça. Balonke. Mais pour la nini Afrique où est en kita koleka Amérique oyo tozali ndenge ni sela ke bazwa Afrique te ba kokate bazwa makoki te ya ko réussir ko exterminer la race noire. Donc c'est que quelque part travail mo salamaki balonke il faut la reconnaissance ya ba ancêtre na ba koko na biso ba zo bunda butu pe moi na mokila moli no elakisi bokasi etata bampungu tulendo yani mwanda nkongo ya balongo fumu kimbamu po soki te na minere na nkita oyo Kongo aza nango oyo Afrique aza nango benga ba exterminer biso ba ebo kofanda na Afrique moko mibale misato à titre symbolique ndenge ba peuple apache ba inca ba natif ya mabele oyo baza ba mérindien non existant bongo te ingeta il faut reconnaissance na bakoko wana ingeta il faut reconnaissance makasi na ba metala ingratitude ya ba homme politique ya Congo Fumukimbanga sengi indépendance na Congo
tinzoto na ye banyokoli yango e bazwi indépendance mbango alakaki ete fo bana bandombe bavwanda na bokonzi ya kimayala fo bana ya bayindo bazwa bibonga na pouvoir politique ele bazwi pouvoir politique basaleli fumuki mbango nini balongoke Kembo. lelo toza awa na France ya na politicien moko Éric Zemmour azobunda mpona rechristianisation ya France pe Europe alobi mouvement ya barabe ya religion islamique ezoya koenvahir Europe azokoma sans identité. Or pape déjà alobaki yango na conférence mo bazalaka nango na mboka ya Pologne alobi christianisme nde esali fondement ya culture Europe eza ligne de force ya Europe christianisme. Donc bazobunda kombo ya Yesu religion chrétienne ezonga lisusu na kati ya Europe parce que baza sans identité spirituelle, sans identité culturelle. Arabe bazoya na religion ça peut imposer ba français ba petit français baza ko se convertir na islam et bazo perdre identité na bango et bongo biso africain tona identité moko commune eza bongo walongo fumu kimbangisme soki ezali euti kobotama na kozala ya walongo fumu mais kimbangisme authentique oyo bongo vuvama aza kopone aza koteya parce que lelo kimbangisme ya lelo ya vert blanc eza bongo catholicisme pamba te papa diangenda bakoli bakimbangiste te mais bakoli banani catholique te ba protestant bazaka na foi chrétienne ngeta balongoke Kembo. nde pasi ezali bakosala mépris kokitisa balongo fumuki mbango na biso e bakokoma ete eza église de Jésus-Christ sur la terre pensons na mfoyer Simon Kimba za kokitisa deja balongo fumuki Kimbangu. nzoka na bokasi ya basauveur nyonso baya eya na moko te asala makambo ofumuki mbango Asala. ezali bongo Ngeta. balongoke Kembo. mais fumuki mbango asala moko te asala yango asala ya mingi ya mingi ya mingi Yesu balobi akota na cimetière balongoke Kembo. akoti na cimetière mutu moko liboma afandaka pe na cimetière kudai na libanga bamba ye tout ça mutu yango azongi juste asambeleli azongi juste nde babi milimo na mabe aboki wana bangulu bango bakendaki bona wana histoire ya bible mais fumuki mbangu mokolo akota na kotambola na bamboka akota cimetière balongoke Kembo. mokolo fumuki mbangu akota na cimetière o na 1900 soki wolowolo bato base ordinaire ya 9 metre mupepe balobike mobikisi ye na bawei baye kokunda walongo fumuki mbangu bafami emona bato kosekwa ntabongo tokobetele maboko te balongoke Kembo. bayindo bayebi pas même 1% ya massif ya walongo fumuki mbangu mutabona nazalaka ya akopesa kombo na yeye moko ba aigle o avolaka na vision musika 9 mbemba libwa baya po bakembela ke mobikisa bayindo aye memi bato baboya zwi bandeke ya kibokonzi baye kokembela walongo fumuki mbangu na kobotama na ye nanu ayaki te me kombo kaka ya mbangu difika ya swekama kimbangu fula mwana yadi akosekwisa ba sauve moko te na kwa mokili
aya na force spirituelle Fumukimbanga ya na ya Na yango. elingi mpe koloba ete peuple congolais aza mpe n'importe quel peuple Te. mboka Congo aza mpe n'importe quel mboka Te. bakita bamata Congo ekotongama koleka mokili Mobimba. tokozwa bakonzi ya luyalu oyo bakobala na religion africaine parce que Congo la kozala na place po aza nango te eza anormal mais reconnaissance eza mingi mpe na bakoko na biso soki tozwi loposo oyo osengaki yango te oherite yango ifo reconnaissance na loposo wana mais leki toza kotia yango baproduit toxique baproduit oyo babengani batia na mafuta bahydroquinone toza kotrahir loposo moindo na biso tomilinga loposo oyo reconnaissance ya loposo eza trop riche bongo te Ingeta. balongo nke Tembo. reconnaissance ezala bankota tozoloba okutani na mboka le plus minéré na mokili Afrique Congo toza na reconnaissance na batiaki nkita wana bakoko na biso oza congolais oza africain au départ ya bakoko na yo okoboya koko mpona nini yo mutu oza bebe yo mutu oza elenge yo mutu oza muta mutu yaya mokolo yo mutu oza bongo koko oza komifinga yo moko oyo mpo oza koko ya lobi bongo te Ingeta. mutu nyonso akoboya kokufa na bolenge bongo so oboyi kokufa na bolenge okoma mpaka te ndenge nini yo kofinga mpaka ndako mindoki nzoka toza kozanga nde mapamboli ya bamuta mutu wana ya bakoko wana balongo ke ya na race moko bafinga bakoko ni eza kala race noire parce que loposo mpe malakisi bayindo bongo ya moni bonzamba bopaya il faut banso tobundisa yango etika mitu ya bana bayindo il faut reconnaissance ezala to reconnaître ete toti quelque part Fumukimbanga bonde kaka habitat ya Congo te kasi bayi na mokili mobimba po africain azwa valeur faut tozwa conscience lelo ya kobongisa Congo mpe Afrique na biso po toa na valeur te bayebi ete bosalaka eloko te manque ya reconnaissance nde connaissance sagesse ekamameli biso connaissance et invention ya création ya fabrication bakangeli biso toza na reconnaissance na bagénie créateur na biso po koko na biso asombaka mbeli te ya chini te asalaka nzungu ye moko akataka nzete asali bwato ye moko sa participation ya chine mais lelo baintellectuel na biso azosomba nyonso mpasi ya afrika da afrika azali kilia moko ya l'éternel ya baloposo mosusu biso nde toza komvwamisa Europe soki tozwi conscience même na Chine yango même na États-Unis na Europe yango bakokweya donc mokolo Afrika kozwa invention na ye minéré na ye azwi mayela bakoko na komisongo ntina produit fini Europe elali pena kolala Asie elali États-Unis elali po toana nyonso oyo totamokela pesi biso baafricain yamoni baza koalimenter Afrique na baguerre na baconflit divisé pour mieux régner baza kokabola biso islam pa ye christianisme pa zoya azwi miziki atia yango pene koma azwi kwiti to alingi te peuple africain peuple noir afanda kimia arefléchir koma akotombola mboka na ye tosombaka nyonso eza normal te na kiri da toza kosomba est-ce qu'il y a normal ya normal te yango nde tokonyokwamela pola baconflit nucléaire kobetela guerre ekobanda lokola tozosomba nyonso tokonyokwama mpenza makasi peuple africain peuple noir irresponsabilité wana eza bongo biso bacongolais peuple congo mpo ye nde asimbi pouvoir ya spiritualité
po elaka ya Kwatulendo à côté ya bona mboka Congo roi puissant balongo Kembo. déjà bandeko ebele bakomi kobelela ba roi puissant roi divin ba Kwatulendo te. Il faut na le peuple ya Congo azala instruit selon prophétie. Il faut longi aya. Donc fumukusu kia munzala mpanda na ngola ne longi ya Congo. Longi kia bandomba bazotangisa nani. Il faut comme à un niveau et mateya ezui bon pourcentage ya peuple Congo ya peuple noir. Congo wana Congo ya Filika. Congo ya tribi, Congo ya kolo pe Congo ya Filika. Po Afrique lobe kolombe benga mako Congo. Po ebenga maka pe Congo, lu Congo lolo. Twana na période ya longi, motangisi enseignant zotangisa nani. Po abongisa koya ya roi puissant Kwatulendo. Balongo Kembo. Po Kwatulendo a échoué ta réussi. Il faut longi asala makasi. To pesa maboko. Longi aza mutu ye moko me banso bongo toza bongo balo. Yango ni siku eza kotangisa tanga siku pe kotangisa siku. Po yo ndo za longi. Po to kokisa kibolongi na biso. Pour ceux qui étaient, ils copiaient sous temps belé. Et quand tu leur en attache, c'est très difficile. Pour la Colongola, démocratie, constituée, pouvoir autoritaire. Ils ont matata. Akobunda etumba, poto identifier que y a Kwatulendo. Mais oyo baye kaka na kati enseignant. Bape na tina o bazobenga ba Kwatulendo. Soki roi Congo na mbuta masambu kidi na moko soki tadija bwila na mbanza Congo do bakomi ebele bazobenga ba Kwatulendo. Mais bango nyonso baeka kosunga biso to ba ete tozana na période ya longi. Balongo Kembo. Baza bayende kotangisa biso te ingeta ya solo. Kwatulendo aza quelque part akoya. Yamoni mupepe na enanu ya yango. Ele ya koya mutu nyeso oyebaki Kwatulendo yeni. Po akoya te na ma group skill ya bato. Akoya ne na sommet. Pe eza ye moko walongo Fumukimbangu. Fumukimbangu akabwani ni biteni misato. Fraki asala pe biteni misato. 1921 na mbanza Nkamba. Fumukimbangu faka te ya siku toza kulubalelo faki ya te yango. Fumukimbangu yewana une partie aza longi. Fumukimbangu yewana ya kozalane ya 1921 ndi asaki bongo ba miracle massive. Po mwinda ngengaki mais batanga na Bible Jésus a fait. So Fumukimbangu aso ko monisa ngo ba hindu. Le vrai miracle ya Fumukimbangu. Zabongo kobongola moto moyindo. Alomba bongo na biamba papa ya. Yata makasi yango na po mutu wana ndiaza élément productif yendaza na centre ya développement ya Congo pe Afrika. Balongo Kembo. Mais nyonso Fumukimbangu asalaki ezalaki normal asala. Pona ko faire identifier que ye aza mvuluzi ya bandombe. Donc longi azape kaka ye wana Fumukimbangu. Kwatulendo ezape kaka ye wana Fumukimbangu. Po ba empêcher ki mission na ye. Na inconscience ya ba mutu na biso ba kokaki te ko saisir 1921. Te Fumukimbangu ko akabwa na biteni. Po kaka bilaka izwa échec te. Balongo Kembo. Et nini Kwatulendo akoya sa reconnaissance epai ya ye liziba wa longo Fumukimbangu. Donc longi aza na reconnaissance epai ya longo Fumukimbangu. Po ye moko wa longo Fumukimbangu na biteni misato. Balongo Kembo. Balongo Kembo. Alelo. Moto. Fufamu.
moto ya tia balongo fumuki mbangu ezalaki epai na biso tozala na boyebi bolamu mpo basaleli biso même information moto apesi yo ekoki kofungola yo bomano mobimba te basalaka bote kende moto basala nde boye zongisa matondo reconnaissance feza po mboka États-Unis mboka poto ezokoma lokola Carrefour abenga na pele soki bification nde tokomelela bato toti mosika na filika boye pena nzela bokomi kaka na Carrefour kaka boye banzela croise moko azwi nzela divorce moko azwi nzela bamabala ezwa kaka kokabwanela kaka na mboka mopaya balongo reconnaissance ezala moninga nyokwami mpona okobanda tito wuti tokomi ilfo tozala na reconnaissance atako mabe ezali bongo to bongo te lelo mkata reconnaissance soki ezangi tozopermettre mabe emata montane nde tokozipana na mabe na mabe atako bokozwa banzela ya bokesana na esalama na olenge ya malamu na kolukela moko mosusu pasi wana nde mabe to reconnaissance ezala et il faut te reconnaître ete banzoto oyo tozwi euti na baboti na biso yango topesaka bandoi mpona reconnaissance mais lelo bato baprefere bapesa baprénom etolongola baprénom na bana topesa koba baboti na biso ya baboti eza moko ya kosema bango matondo balongo reconnaissance ezala kati na biso bafutu tozali bandambu oyo kosangana na biso nde epesa biso bokasi la reconnaissance basaleli yo bolamu zongisa matondo atako mabe ekozala me tala ata bolamu oyo basalelaki yo tala bolamu ebongo biso banso bapesaki matoyi ya koyoka tozokoba bapesaki biso matoyi ya koyoka biso banso bapesi biso mpe motema mpe makanisi motu ya kobomba makasi mpe ya kosala na reconnaissance ya mokili ya molimo na biso ya balongo fumu kimbangu ya bakoko na biso mpe baboti na biso mpe bayebanso baosala biso bolamu mokolo na mokolo mingi mpe na kati ya bamabota bafoye parceke mikili ya bapaya poto elongola biso kibomoto na biso te ndenge na reconnaissance wana biso banso bongo tokobetela balongo fumu kimba maboko makasi balongo Kembo Hallelujah moto famu moto tia na balongo fumu kimbangu ezalaki para biso matondo ezali na esengo makasi kozala moyindo po eza loposo ya yambo loposo ya tata mokeli tomilinga loposo oyo tozepa baboti na biso mpe baboti na bao tobenga bakoko ti tokokende wuti epai ya balongo fumu kimbangu ancêtre commun moto ya yambo na biso nde balongo fumu kimbangu total ete na 1921 ayaki kolanda bana ne bazonga na nzela si balongo fumu kimbangu nde nzambe ya bayindo kembo bato ya koyoka toyoka mutu ya kobomba kasi ya kosalela na kombo ya balongo fumu kimbangu